Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko banandi ya 6 internaute ya Tindika télévision ezali Wabino Sephora Kings mwana na bino leki na bino o mesana toujours koyamba na kati ya betando mike na bino bisika nyonso basango na biso ekutanela bino. Merci pour la fidélité ya kozala toujours coaché pe branché donc collé pe cimenté bétonné logo la tata école na biso fati béton na kati ya Tindika télévision la chaîne auto mesana koyela bino basango pe actualité politique ya mboka na biso lolenge bo mesana toujours koyamba biso na betando mike na bino bo continuer kozala wana biso pe tozala wana po na bino toujours po na koyela bino basango ya mboka na biso na pesi bambote belé na bazalisi ya chaîne o bazwami na Angleterre na kombo ya papi kelina rifin qui sombe grâce na bangonde bomona ranga Sephora Kings na betando mike pona koyela bino basango ya mboka na parce que ezali chaîne ezali ya bango bazwami na Angleterre. Fidèle internaute nazalinga mokote nazalina la Black Diva la vraie combattante o amesana toujours ko palola pe koyela bino ko pese la bino ba réponse na mituna na bino na ndenge bo message toujours ko yamba ina kati Tindika télévision mbote mwana mboka la Black Diva. Mbota Sephora mwasi kitoko naye ko répondre lisusu lelo nazopesa nanu bonjour po sopesi bonjour te bako silika pe bako landa biso lisusu te bana bandundu Équateur Kasai Mbandaka partout 100% congolais à se retrouver na pesi binombote bao bazana Italie bao bazana Porto bino nyonso na pesi binombote na kombo ya Congo mobimba na pesi binombote. La Black Diva boni tomoni lobby matinée politique et salamaki bino baibozaki wana bomona ki matinée ala ndeni boyambaki ba message auto mainyo c'est le cas qui wana ndengeni na kati matinée politique. Merci beaucoup Sephora to salaki au moins 4 à 5 mois. Oyo IDPS etikala kosala susu martine politique te yango moni lobby ndenge ezalaki wana ezalaki plein moko a craquer parce que to bengami bana Congo parce que comme nango parti ya République ya mwana Congo nyonso o ya 100% congolais ou congolaise se retrouvera na IDPS nde omonaki bango bayaki wana ebele pona kolanda ces jeunes abiso azalaki koloba makambo esengeli koloba pe ko manyola oyo baninga bazoko mituna toza na kati ya parti tozoyeba te nini qu'est-ce qui se passe ces jeunes azalaki wana lobby bien placé pona ko répondre biso a répondaki biso makambo nyonso là qui correspondre biso eleka ki bien makasi pe na kimia po banda confinement oyo totika lokuta na ndenge tokutana ki lobité famille na biso bando manke miso mingi bikolo maladie oyo malgré toza quand même à 1 mètre toujours mais to sangana ki lobby pona koyoka oyo esengeli koyoka pona parti na biso. Mboka la Black Diva tomoni une plainte ezali ko bakamasi ya ko bakamasi on peut dire tomoni sous une plainte contre le président sortant Joseph Kabila déposé de la part déposant na cour de cassation pour le dossier ya diamant. Donc tokoko zoma maloba par rapport ya dossier to ya plainte oyo bati déposé na cour de cassation contre Joseph Kabila na affaire ya diamant. Sephora nazana ebele ko yebisa yote parce que za congolaise lokola ngai ebele akoloba ezate mokili ezolela fachi beton apesa biso kaka président sortant na biso apesa biso banini bakanga CPI ezoye non to yebisa ki bino biso tozana makasi te makoki te mais bizaleli ya musala osala ou bien makambo malamu osala na Congo ou bien na partout partout place au dirigeant ya ngonde komema yo na suka pe ya misala no malamu soza ya malamu olata fleur ya malamu soza malamu te nini fleur anzube okolata yo yango wana soki ke bakangi ye ou bien bazo benga ye pona diamant ngweza na makambo ebele diamantifère wana za mon côté tozana bato ebele bakozala mulongo ebele makasi ya ba diamant wana zoyoka diamant eza faire bato ebele oui eza faire bato ebele eza peka diamant moko wana te ba diamant ebele bakolo nango misusu baza lelo awa ba misusu bazola la libanda
mutu azwi diamant na ye na mboka kota azalaki nango akende oteka bo pia ata mbongo ebele obimisa $200 opesa ye. Oui, opesa ye $200 ka zo asino tokoboma yo tellement mutu akoperdre vie na ye te mpo na diamant mpo mabele oyo eza nango riche akobeta libaku boya lokoti diamant mosusu nzambe akopambola ye me makambo ya diamant oyo ifo balandela mposo bazwi plainte oyo baentendre mutu oyo et puis ye moko mpe akobimisa ebele mutu seke makambo eza ebele makasi ezaka ndeko raiste ekolanda ndambo ka ndenge ezokende wana na bato babando ya na badiama bazokomisa yango epa na ye wana mpo ye jamais akendaka mine ye jamais abando okende na miba jamais abando okende na chikapa jamais abando okende baplace nyonso badiama ezala me bato babando omemela bazobotola baninga biloko bazoya nango no yango moni tosengaki état de droit ezala so état de droit ezalaka na poche ya mutu te na kala wana mbele makambo nyonso oyo elingaki ekoma te ndenge ezokoma wana elakisama bien ke état de droit eza justice eza indépendante. Oui. Moi mboka la Black Diva tomoni na ngambu ya Vital Kamerhe basili kozongisa ye lisusu na makala par rapport ya basoin mais basili kotia na place moko ezali moi réservé privé pour que azwa soin approprié mais balobi faveur wana ezali tata ekolo mutu apesi yango pour que azwa soin moko approprié na makala kuna moi maloba par rapport na. Oui, ça ne dérange pas madame Sephora ceux qui est pas président na otako sabino la fois passée président Félix Tshisekedi Antoine aza président nanga aza président na yo aza président ya Vital Kamerhe aza papa moko boye akondima te ke pasi ezwa mwana na ye moko ozo comprendre akondima te ke pasi ezwa mutu oyo aza parce que lobi toyoki bayebisi biso slogan moko boye bimi kuna lobi soki oboya azala ndeko na yo okondima ye ata lokola grand frère na yo so boya azala grand frère na yo kobima ata lokola camarade na yo soki oboyi Fachi Beton azala camarade na yo kokoma ata tonton quartier na yo tonton moko bokutana na concert ndenge bobandolo bateka ba pizza wana bokokutana tonton moko boye bokutana ne na banzela c'est-à-dire muntu nyonso aza mutu nyonso po aza 100% congolais aza na quartier moko akolela aza na batondo aza na baleki aza na baya yango wana tozokende na koloba soki boyoki ke président mutu asali ke azala bien na place moko boya ye moko privé ba soigner ye c'est normal yo penzambe akosala ke okutani na moment lokola ndeko Vital Kamerhe président a soutenir yo. Ozo comprendre. Next au monde madame Denise Nyankeo. Alobi na artiste nyonso bazwaka soin na hôpital Songolo. Tu vois un peu ça? C'est-à-dire c'est le même. Bakosa la ngona prisonnier nyonso. Oyezo sengela ke azala na place à public, te azala place à batu, te bachaye place mobo. Oui, Vital Kamerhe aza prisonnier, lokola ba prisonnier nyonso. Et puis so balobi ke mkonzi mboka mutatinde non. E bangi sabiso aza pe ennemi mkonzi mboka te. À cause de la peine ennemi, il y a peuple alors. Non, à cause de la peine ennemi, il y a peuple, mais peuple n'est pas pessi vient à bango punition avant d'aguna po vieux à nyoko li bango. On comprend? Ba peuple ba yini yeke vieux oyo, au lieu saute mouton et ça là, 3 mois, les lots saute mouton comme yo kende ba 5 mois, 6 mois. Au lieu place oyo ba fonctionnaire oyo ba zami tout quand la baronde ba somaki, tous wango dans 1 mois, et zo kende ti le monde en arrêté. Ba salaire à battre kangama, ba société bima et belé Jamal, Sami boni boy boy. C'est que vieux à salabiso bien té. On comprend des places biso tozo kende na koloba ete na sens wana nde Congolais amola mabe mais à part ça zaka nde kona biso poso akufi lelo toyoka ka pasi. Oui. Non, madame tomona ka ye azala envie. Tomona ka ye yango moni ba pesi ba soin na ye mais ezala na place na ye moko azo infection te ba bilo mo ya pamba te ezala mais azo soin na prison c'est normal. Moi mboka la Black Diva to zonga moi na ngambu ya Katanga tomoni na Kasumbale sabalobi ba trouble ezali kosala makasi na ngambu ya bato ya IDPS bazali mo ba trouble mo ezali kosala makuna tokorozo mo maloba na yo to mo likanisi po na ba trouble wana. Madame Sephora to yebi ke ba infiltrer bazanga raté. Oui, ba infiltré bazanga raté bitumbozo yoka ya Kasumbale sawana ba frontière à Kasumbale sawana ezalaki na ba mafia ebele et jusque là biso nanu to changea batu kuna te. Gouvernement ebimi sikoyo yo nanu changea batu kuna te batie ba bazaka bato ba bando travailler kuna ozo comprendre. Bato wana bazana ba mafia ebele bato bazalaki so bato OCC quelque chose nini DGM ou bien quelque chose comme ça OCC. Bato wana ba mafia ba bando sala na ba commerçant bani bazoluka bavuya wana kuna pona sa bavuya wana ba obimisaka ba biloko na bango ba okoka lisusu ko futa
mpako ya leta te badwane wana baoko kofuta yango te baoko kosala eloko te yango batrouble wana na bato na bango babanda olia bambongo na bango wana tokoyebana na suka parceke nayebisi yo idps ndenge eza wana bakobimisaka idps nazopesa information na bandeko baza partout soki oza na bamafia na yo osalaka nayebi ke drapeau ya idps eutaka chine bakozo logo ya IDPS euti Chine katango okendo sala ba mafia na yo wana oche drapeau telemisi drapeau ya IDPS tokolandela bino pe ba numéro na bino ya ba cellule pe ba fédération na bino poto yeba parce que eza nango ba infiltré moko soki azui drapeau ya IDPS a telemia wazokata mutu ozo comprendre oui to moni yango wana télé ezobima ezobima otolandi yango na télé osalir drapeau to kokita drapeau oui bazo salir yango parce que bayebi ke ba drapeau ndenge eza wana ekoyeka na banzela mutu akolokota me azokanga yango na mutu achubi mutu mbeli na drapeau IDPS na mutu na nsima boyo bimisa yango moni tobongisi jour ya ba martyr na biso bakufa nyonso na bafamile na bango toyebi yango bien depuis Mobutu ti lelo po babimisela biso sikoyo ba image oyo bango baolakisaka na télé ke c'est l'UDPS qui a fait c'est l'UDPS qui a fait wana balakisa biso bafamile ya bato wana tolakisa po totuna bango pe na IDPS on bavandaki wapi bazalaki na cellule nini po toyeba parce que ba mafia eleki ebele na ba télé na biso et puis na ba journaliste bazolekisaka ba image wana so za 100% congolais na yebi ke ekosalo pasi ndenge nazoloba boye ekotouche yo emilimo ya bato wana so bobomaki yango mpona olatisa bere wana na bato mosusu boyeba ke ekolanda bino mama Kasumbalese ekomi deja na kimia na yo balobaki ebele mais kimi ekoti seja benga bango ya journaliste boko batakaki kuna onde neni ba combattant IDPS nde bato babeti journaliste wana nde basali boy tango babengi journaliste ye moko alobi te si naza boy na travailler na Kasumbalesa bien c'est à cause ya ba combattant wana nga na bengi mutu moko te me bino ba infiltré boy bato yebisaka bino maintes fois mukolo kokangama ekozala mukamate et puis place okosuka mutu olando wana akozala te oui c'est ça maintenant pourquoi ils ont la cas IDPS nem batira ba on a bateau basala ba trouble to elomo ko sala mais ils ont la cas IDPS et la cas IDPS tout comme de autres ba Kasumbalesa pour la journaliste ba ki eza ba IDPS mto sali maman il faut boyer ba bien que biso toza parti moko boye ya répi au pouvoir toza au pouvoir bien sûr mais eza parti moko au peuple congolais nyonso aza 100% congolais congolaise alingaka makasi eza parti na ye ya bosolo po ayebi ke so atelemi po abundaka sa masasi abundaka sa machette ozo comprendre nazo pesa bino exemple muke totambolaki jour ya le 12 na bosani date le 2 avant totambola le 9 le 12 opona makambo obeminako boyokaki ebukaki nini babukaki eloko te basimbaki eloko ya mutu te tango ba infiltré bayebi ke to sa po to surprendre bango na marche wana tango ba comprendre kaka ke biso to bongisi marche po to tambola le 9 yango moni bazangaka te bakotaki na kati bakoti po bakendo buka bakendo panza po baloba ke UDPS atambolaki yango bapanzaki mais UDPS ezalaka susu ya parti ya mutu songolo boete komi nango parti moko boye ya mutu nyonso o aza 100% congolais bato nyonso na tango basala ba marche bomonaka banini ba désordre ekota po biso tozalaka bien éduqué tosalaka makambo na lolenge sengeli jamais tokopekisa su mutu atambola boye okosala boye te olingi kaka po osola boye mais ebangisa biso te po toyebi bango etungisa biso te mama na ngai etungisa biso te mwana mboka la black diva tomoni mpe bastationne Pasteur Soni Kafuta oui mama mpona Pasteur Soni Kafuta na ndenge ayaki pas même na musala bapesaki po asala pas même une année pas même 2 ans asali musala ndenge esengeli te alakisi biso ke aza nde musala ya nzambe te oui parce que ba comportement na ye azalaki papa moko bien bino moko boyebi Kinshasa oyo général to bando yo ka même mikolo yo baza lokola bakomi eloko moko bato moko boye bazoyoka na bien te bato moko boye bakomi na biloko moko na mutu bakomi otalaka babombengo me bazotala lisusu peuple on nzamba tinda bango na mokili po bateya te soki balongoli e place wana ou bien place abando sala tu as vu quand 15 a travaillé là-bas quand 15 a sali place wana na ebi soki combien des années a sala place wana totika lo yoka makambo yo te mais yo so bapesi yo gérance elo mo bosala boye komi conflit yo moko na bandeko na yo wana eza susu makambo bien te vomia balonga balukela biso mutu oyo ako diriger place wana azala mutu akimia mutu abolingo azana makambo moko boya moyibi te ya lokoso te ya kolinga kotondisa poche te ya kozala azala politique disons azala politique azala sous pasteur te en place on ezara ya ba pasteur mais ba pasteur na biso mikolo bakomi okuti pasteur mo boyo nga nazana na mutu alamuka onga nazana na mutu IDPS
Pourquoi comme moka ba passer et puis place on va tout ça pas. Tozo ye baté so politique et na moto nini to ye baté surtout politique a fati surtout président na biso du pouvoir mukonzi du pouvoir na comprendre ba nyos balinga ko makana politique e ko mielengi po basala Politique ne makambo. ya te. Ba bosani Bible. Ba bosani Bible ba nyonso ba komi okomaka ba politicien bani yango na bi politique e ko mielengi. Na ebite elengi nini eza na politique o facho me nini na politique oyo. Oui, parce que kimia ezate. Ozoyoka Sephora kimia ezate. Yango wana moni avanda nano baluka mutu mususu aza a politique. Wazani ya ide peso azani ya nini mais aza la politique pour na ko diriger ba pasteur ou bien ba église de réveil wana. Merci beaucoup Sephora. La grande va tout monde qui peut arriver ya Fayulu. Ba bengaka ye ba misusu bengaka ye président na mutala ndenge na ye bengaka ye moi maloba par rapport arrivé na ye lokwa to soleil pe moi lisola ngote président Fayulu parce que place à Zawana a dirigé au moins 50 personnes, au moins 500 personnes, au moins 2000 ou 3000 personnes. Aza obligé ba benga président mais Aza président de la République. Maître Fayulu aza président ya République tendenga zawana aza congolais ndenge tolobi kaka soza congolais 100% congolais ou 50% congolais foye oyeba ndenge nini eloko nini ba congolais balingi soki oza 50% yango koyaka na trouble koya na ye tomoni bandeko toyambaki ye bien batu nyonso bayambaki ye basepeli aza ndeko na biso auti place bato ebele bakufi na confinement o malade ya coronavirus ezwi ye te yango tozopambola nzambe ndenge azongi mpe na makasi aye na mboka ya bakoko na ye aye komona biso tokutani mpe tomoni ye mwa biloko na biso yaye abetaka wana emankaki biso mais jour wana tomonaki yango aningisaki lisusu tokani lisusu mwa danse moko boye oui eza babilo ne mutu na mutu ayaka na luya na ye au peuple sepela kalinga komona ye net président Fayulu tolinga komona ye tango alobaka ya beti mwa eloko moko boye so beti yango to sepeli lisusu esalaki biso bien merci président Fayulu président ya parti songolo quelque part la muka to pesio merci na koya na yo et puis to sepeli na yo yango yanga pona koloba yango wana kana nazanelo moko na ko bakselete so ba benge président de la République c'était dit na monde na bango wana mais pona ngai aza président na biso ya parti la muka soit président ya ba jeune moko boye na ndenge ka esengeli kozala ndenge nga boye naza boye président de ya Ligue des jeunes si c'est nini naza président ndenge yepe azali ezateke neti président Félix Tshisekedi Antoine de la République démocratique du Congo non wana te wana ndeso kuna mabe mais sozaka président Fayulu tondimi bongo merci tomoni adaf to pe na ngambu ya lobi association FCC cash et kotambola kate donc to ebite mo maloba par rapport na maloba o ya siko. Mais oui, ezambala liboso président moneni ceux qui ministre sont anciens nani wana muzitu ezambala liboso aloba vérité na vie na ye. Aloba vérité tabara non pona nga ezambala liboso aloba vérité na vie na ye pona koloba ete FCC na cash eko simba te eko tambolaka te tozondima ngo bango basalaka coalition na bango etambolaka po balingaka kosala peuple congolais passe. Ya bango etambolaka po banyokolaka peuple congolais bayaka na ba mafia moko balingi komona bonheur a peuple congolais te na yebi ke ya biso ya FCC na cash ekotambola te po balingi konyokola peuple congolais te et pas ya cash et puis alingi te ke ezala ke peuple congolais zolela il faut peuple congolais se retrouver na coalition o eza o bino bozomona ke ezotambola te on ekotambola te bien sûr po toza na posa kolela ya peuple congolais te merci ndeko muzitu na koloba na yo na sepeli nango makasi mbala liboso lo ba vérité que cash na FCC kotambola te mais tango bino bosala coalition etambolaka parce que bolingaki konyokola peuple congolais mais ya turoyo e kotambola te bien sûr ndengo lobi mais e kozala kaka bongo po Congo eza ya ba pire congolais na pire congolaise c'est forana ya nolio tomoni pe mais avec Mukuna Bimi, donc ça a vraiment plein à craquer comme pas possible, hein, malgré et ça a moins complication. Imbo comme ça, bande kozela, uta tongo, miswa abimite, nade tomolaki, onezi malobi ete, so qui avec Mukuna Bimi, yé atiki bible. Moi maloba par rapport à nyonso, avec Mukuna na maloba onezi.
nazo pesa évêque moko na place azali po na yebike ye palandaka tindika na pesi yo bambote papa topamboli nzambe na kobima na yo ma sœur nayebi te bato balukaka nini na vie eloko moto kongola alingaka toyebaka te eloko kongola alingaka bakangaki évêque moko nawa bato balobi o ndenge bakangi moko na boye c'est-à-dire kabila moto azodirige ndenge bakangi mukuna boye siko tango batiki mukuna ekomi o batiki neni Félix abimisi mukuna na kasho po aza ndeko na non Félix azawa te mpo na baluba azawa te mpo na baswahili azawa te mpo na bakongo Félix azawa mpo na congolaise nyonso yo moko oza congolais oza lokola ngai omoni bien que Félix nani mukuna balandeli dossier na eza vide viol aux 8 ans, il y a qu'au filmer viol na yo. Aux 8 ans, il y a qu'au tala ndenge bo etelemi. Si ko kaka yo moko wana ba violer yo. C'est-à-dire dossier no eza louche. Yango bomoni avec moko na bimaki na ye peuple congolais se pela ki makasi komona elombe ya mboka oyo ya Kinshasa parce que na yebi ke aza pasteur aningisa Kinshasa oyo mokili mobimbe yebiti lo la pe endima ye elobi ke na mokili eza na bato moko totinda basala ka musala na ba sportif nyonso balandaki ye bana nyonso ba bato nyonso bakendaki ko yamba to sepela ki makasi komona évêque susu libanda encore aye pembe moko na munene to yebite Nzambe kaka abakiselo mayele ebele ya kotambusa ba o nyonso baza sima na yo et puis bato mususu wana mama pona makambo Onésime ezosala nga pasi alobaki soki évêque abimi akopasola Bible ou bien akotika Bible papa topesi yo 48 heures sala nini pasola Bible sorti tika Bible sinon biso nde tokotiki so Bible wana oui Poma boko sangana na Nzambe ti na niveau nini seke yo simbelaki Bible wana boloko évêque mukuna ti yo zana Bible na maboko na yo eza po évêque mukuna aza na kasho soki abimi na kasho yo otiki Bible omoni siko ke yo ndo bimi musali ya Nzambe alukuta eza nini eno ye kozana nango na baranki na pasteur na basala Nzambe pona nini rankino ezalaki ba jibe na wera ezalaka lisusu to yokaka ngote ba musicien balobaka su biloko te mais komi ka basali ya Nzambe papa bino ba père oyo boyambaka bana moko boye bosambelaka na bango nazo bondela bino avant obénir mutu bien osala mutu na mutu faut tala nanu étudier mutu otindi ata na bacours moko boye po ayeba ke père na ye asakanaka na ye te mutu boye asakanaka na ye te c'est ça madame Sephora po basali ya Nzambe na niveau bakomi na Kinshasa wa bakomi ngo na ba père na bango lokola ba binyatelo na bango kwa soki ye moko akomi na mwa jeep moko lobi ale ye kuna za susu na mafuta te mafuta etikali epa nanga mais ye ba ke kofiolo mideo aza muto mokili ayemba ka banzembo ya mokili bobenga ka bandoka na lobi nganga ta la kisi yo secret ndenge nini abomba ka moko kaka akoyebiso po Nzamba yo ko sambela 72 heures mais ye moko akendaka ti 120 heures azo sambela kaka azo sala 120 heures azo tambola kaka omoni sikoyo akobombela yo collection nyonso te pona basali ya Nzambe ya lokuta tozosenga te kala mingi bobongola mitema parce que Nzambe aza na nzela kala mingi te azozonga soki babongoli mitema te tokobanda otalela bino ka na fenêtre bino wana bootumbama po ba distraire biso peuple de Dieu okondimela pasteur oyenda azoloba makambo bien ondimela onda azoloba makambo nzoka eza bongo te eza bongo te madame Sephora hypocrisie na hypocrisie ozomona mboka la Black Diva tomonaki pe ba video etambolaki baline etambolaki ya un journaliste oyo abandaki koloba ete na tata ekolo azali kotambusa mboka bien te soki dollar ezali komata chômage ezali kobakisama alobaki mo bapropo mo ya mo makasi par rapport à ete tata ekolo azali kotambusa mboka bien te moi maloba par rapport ya journaliste un journaliste oyo kombona vraiment nazo maîtriser bien te moi maloba par rapport na ete tomona pe ba interpellaki journaliste wana biso nyonso tolandaki ba video na etango bando loba ba video na etango bando sala ngwana bando sala ngo to yebite pourquoi sala yango banda président Félix Tshisekedi azo pouvoir to yebite na ba porte clé oyo bato FCC bazana kati ya ko diriger ba porte oyo place bambongo ezobima po dollar ekita soit mata amonaka bato ya nini ya kashi kuna ba travailler kakuna. Pourquoi il y a quoi l'andelana bato FCC on a des bavandi na ba place nyonso bavandi na te aki directement pas chef de l'état tango Kabila azalaki na pouvoir ye monsieur wana azalaki kaka na mboko oyo azaka ya Kinshasa jamais tikalo lobate mboka ezotambola te to lobataki ayeba Kabila na des années nyonso te mais à partir de 2017
2018 2019 azalaki ka congolais na mboko. Pourquoi amonaki ba mabe wana o Kabila salite jamais ata mukolo moko tatelema na télé aloba monsieur Kabila tozomona Bukanga Lonzo ebandaki osala mais ça fait seulement 5 mois 6 mois Bukanga Lonzo ekati mambongo na Bukanga Lonzo eke wapi mboko ezotambola bien te po yo Kabila oza na pouvoir so dollar ezomata lelo eza pona yo ou bien so po eloko ezosala bo eza pona yo bazoboma batu na est Kabila oza wapi loba boy alobi yango te tellement amonaki Félix tondimi aza koko pona yebisi bino nga moko ke soki boboya azala ta koko na bino okondimi ata lokola tonton quartier na yo azalaki master na yo soki ndenge nini oloba mais il faut nanu balandela ye et puis pourquoi alobaki bongo alandelaki bien amoni ke chef de l'état nde aza à la base ya makambo nyonso ezolekana so eza ye te il faut bakanga ye nanu apema mpe nanu ebimi eza ye soki Pierrot komona eza bongo so Poirot so Pierrot na yebi te kombona yango wana oui comment na ye yangwana diva to komi na biso ko chite vraiment na suka émission na biso moi maloba ya suka et puis pona ba poso contact na yo bambote pe dans tozongisi micro na ngambu merci madame Sephora nazo bandana na Chako parce que yenda filmaka nga po bango bamona ngai Chako na pesi yo bonjour na pesi yo longonya na musala na yo zo sala parce que coach saka biso na bandako na bango sans permission na pesi bandeko nyonso ya bandundu mbote nazo pesa bato ya Kitoi mbote nazo pesa madame Judith mbote mwasi Isha mobali ya pembe na pesi mama Rachel mbote na mobali na ye nazo pesa Gaston Kaboro mon ami de tout le temps na pesi mbote Roger Ilunga talaka yo RMB il faut ezalaka bongo ezali banga na bwaki il faut ezalaka kaka Richard Mwamba les États-Unis na pesi ba mbote na pesi ba camarade à Sephora nyonso mbote ba obalingaka na ba obalingaka te na pesi bino mbote bolandaka tindika bo s'abonner massivement c'est la Black d'Ivoire 081 48 52 726 na pesi bango mbote na pesa pe na bébé na nga aza na classe Joyce na pesi yo mbote sali fidèle internaute comme vraiment na suka émission na biso merci pour la fidélité Rosala toujours branché na kati tindika télévision na bosani te Bénédicte Mwanzala fraise de partout ya Lida Tango na bosani ote ya ngai camarade na bosani pete Jema Kindole depuis Magesteur maman abotanga patience à Dandouba merci pour na kozala toujours wana pour na ngai le commandant Patrick Boulaboula depuis Paris pe na bosanyote mon vieux Jacques Bengoli depuis États-Unis papa na Esdras na bosanyo pété donc fidèle internaute tout le monde na balasima on s'est dit bye bye.